Amen, Libota. Amen. Libota, amen. Amen. C'est vrai, Ezali, et c'est mon point en de la Yahweh. Tant ton etani. Parce que Christ a tunaki Libota, Natata, atuni bamona esobe bokende kulukanana. Nani bokende kuluka na esobe. Nani oyo bokende kotala na esobe. Amen, Libota. Amen. Atuni mutu azalaki na esobe bokende kotala ezalaki nani. Nine zalaki likolo mabanga obino bokimaki mbangu tokende totala na mabanga nini ekomami. Amen, Libota. Amen. Toye komona ete mutabungisaki présence. O présence na tata tango bungi nde mutabandi kotambola. Étape nini oye kobungisa présence et présence ezalaki wapi po mutu aloba abungi na présence na Yahweh. Tomoni préparation na Yahweh ezalaki abondance epa na moto. Tomoni présence na Yahweh mutu agangaki te, mutu alukaki Yahweh te. Yahweh azalaki permanent pour na moto. Libota amen. Amen. Parce que ezalaki na biloko mutu abandaki kosenga, azalaki na bato bandaki koservir ye. Mais quand mutu abungisi présence nde abandi koluka Yahweh. C'est vrai nesobe bakende koluka koyoka baloa kotanga mibeko. C'est vrai nesobe bakende likolo mabanga parce que komamaki. C'est vrai nesobe bakende ko sacrifier kotumba mbeka parce que ezalaki tant au présence na Yahweh elongaki kati na moto. Amen, Bota. Amen. Tant présence na Yahweh elongaki kati na moto nde Yahweh atindaki basakoli baye bande ko guider Libota. Mais bato baye kotala bamoni ezosimba te déclaration. Na kati déclaration nde ya ekotinda ba juge. Mais tant atindi ba juge bato ba comprendre te déclaration ezalaki kati na bato. Mais na kati déclaration bato nde ya ekotinda ba roi. Nde ya walakaki ete ba roi bakonyokola bino, ba roi bakomonisa bino passe, ba roi bakokatela bino ba man. Ba roi na kati ba roi exigence kozala. Na kati ba roi bakomema opportunité. Na kati ba roi bakokomisa pouvoir na bango. Amen. Amen. Oh, amen, Libota. Amen. Nde tomoni roi etende bomi mukili. Na kati ba roi toye komona ba grade. Na kati ba roi tomoni bato balandaka bato ba memba grade. Na kati ba roi toye komona o baza ko protéger banane. Tomoni na kati ba roi ba président. Na kati ba président tomoni ba garde de corps. Na kati ba roi tomoni ba prince. Na kati ba prince tomoni ba garde de corps. O bato bazo ko servir bango ba servante. O na kati ba servante tang bazo servir. Ils ont même déjà l'olendo et même déjà le kumo. Amen. Amen. O amen, Libota. Amen. Mais manifester na kati ba roi ndo moni ba guerre ekukuye. Oya alobaki na kati ba roi bakomemela bino makambo ebele. Bokomona tourbillon, bokonze kokabwana, kowela na ekokota, liwe ekokota, ekufa ekozala mingi. Libota amen. Amen. Tala na mwa lelo ekomi guerre, mbokoyo na mbokoyo. Na mwa lelo guerre ekomi tribi oyo na tribi oyo. Na mwa lelo guerre ekomi batu kaka ya ndako moko bakomi na guerre. Libota amen. Amen. Yango moni boyei na mwana na moto tango ye Christ alobi ngana ye pona kotia kimia te mingana ye pona mopanga. Ngata na ye pona partager. Ngata na ye pona lakisa mutu place ya zali ya malamu tu ya mabe. Ya esengo tu ya kolela. Amen, Bota. Amen. Oh, amen, Bota. Amen. Mais Christ tango ya lobi tanga na komi papa kotelemela mwana na ye. Bokilo mwana akotelemela papa bokilo na ye to mama bokilo na ye. Mais wapi tant Christ aye kolakisa mabe na malamu. Tant Christ aye modifier kata moto. Omoni doctrine oyo, omoni doctrine oyo, omoni doctrine oyo. Na kata doctrine batindak moko, mais na kata ba doctrine bazobala na te. Amen, Libota. Amen. Et comme o azana jeûne, o azana prier. Et comme o azana veiller, o azana kuganga. Et comme o azana kobelela, o azana koluka asala malamu. Et comme o azana kasala repentance, mais o koto mutema makasi. Libota amen. Amen. Bomona kangote, omoni azokende koto menda kumoko bayoka na kati. Mais baza famille moko.
Libota main. Akokoma kuna différence pas message ye. Ndenge ya olobaki. Omoni message koto bazana retraite, koto bazana veiller, koto bazana jeûne, koto bazana veiller de prier, koto bazana koganga. Alors différence entre papa na mwana et kokota. Différence entre mukilina likolo et sengeli et bande kozala. Libota main. O amen libota. Amen. Yango monita makambo ye baye kolomboka boni epai na bipai. Bilele epai na epai. Kolo yaka. Parce que na kata kolo kwa ya nde présence. N'étape ni présence ye. On na kata n'étape présence ye, avant présence ya balakaki. Nde bamonaki betoile likolo. On na kata betoile l'élection déjà minzoto o epele mina likolo esengeli mwana mutwaya. Yango Christ a été en Samaria. Ils ont son ngomba te. Ils ont son Jérusalem te. Libota main. Mais Jean-Baptiste a ganga ki alobaki ete bobo ngola mitema. Obo purifier bobo ngola mitema parce que bokonza mwana moto. Esengeli elongo na kati na lisobe. Esengeli présence ya mwana mutoya na kati tambo. Présence de l'agneau de Dieu. Amen libota. Amen. On a quatre l'agneau de Dieu de moutoyer. On a autre péché. Dans l'agneau de Dieu, tant qu'il y a agneau, a commis quatre nabato, a koufi, po, bikela mususu, et pe manakimia. Amen. Amen. De Christ est total, c'est le bité. Et Seigneur le moutoyer ba présence. Et Seigneur le moutoyer ba forte. Et Seigneur le moutoyer ba mbeba. Et Seigneur le moutoyer ba place ni akwei. Tant moutoyer place ni akwei, pour la colimbisa ye. Libota main. Amen. Oh, amen, libota. Amen. Oh, na kati l'agneau, quand il y a ye agneau, nde ayaki na mungongo ya kokitsa. Nde ayaki na kimia. Nde ayaki na boboto. Nde bakangaki ye, nde bakumi kuna na Jérémie. Nazalaki comme si mwana meme. Oh, nazalaki imolé. Oh, nazalaki tanyos. Bazo me manga na batwa. Pona koyeba nde kokata nga kingo. Mena mipesaki moya koganga izalaki te libota main. Amen. De Christ ayaki na présence. Mais présence à Christ esengai battu ba comprendre. Présence à Christ esengai battu ba yamba. Mais na kata présence à Christ battu ba mituyaki magie. Wat balukaki lokola malobeti kala kete ngana kokende Pierre. Na kati na Pierre nde na kotonga. Mais nini manifestaki kwete Pierre ya watikile maloba parce que tunaki na mukili bazolo banini. Na mukili bazolo bangana zanani. Libota main. Amen. Oh amen libota. Amen. Oh kuna balobi Jean-Baptiste, oh kuna balobi Kingani, oh kuna balobi Kingani. Nda ya kotuna pona bino ba disciple. Bolobinga na zanani. Oh, batu balobaki Eli, batu balobaki Jean, batu balobaki Moïse, batu balobaki Esaïe, mais Pierre alobi ozali mwana nzambe na bomoi, o utilikolo, oye na kata mukili. Libota main. Amen. Ne Christ alobaki eza mai na makila elobi sote, ezali molimo na tata na ngai, o eza na trône. Mais na kati na yo lokolo za Pierre, o likolo ndi na kopesa fongola. Na kati na Pierre nde na kotonga lingomba. Soki ofungoli na se likolo efungami. Nde bayekola tere Pierre, nde bayekokanga Pierre, bakataki kingo, bake, bakumbie esika o babengi cette montagne glorifiée. Nde place bassin babandaki. Amen libota. Amen. Bandine basilique Saint-Pierre. Nde babibi na Saint Thomas, Saint Marie, Saint Ambroise, babandi kotambusama na sainteté. Or bakomane kokai kozala sainteté parce que Christ alobi mutu moko te na mukili aza parfait. Amen libota. Amen. Oh libota amen. Amen. Christ alobaki musembo aza te. Mais lokola tikela Christ na kati na Pierre afongola na se likolo pe koyoka. Nde bakangaki, babomaki, basilique Saint-Pierre bandi, ba Pierre wana batamboli, ba Saint batamboli. Nde présence ya yaki kolongwa lisusu. Mais tango ya tali présence habitata na tondi ope na komisio. Manyons obombaki. Batu nyonso pesa inga bango na présenter bango epa na yo. Mekolo nga nazokende, me molimo ekoya po elakisa bango péché. Molimo ekoya
po elimbole bango na onga na lobaki na ona lobaki te molimo akoya po manifester po alakisa bango nzela ya malamu. Amen. Amen. Oh, amen bota. Nde na présence molimo nde toyo koyemba cantique nouveau. Ouverture. Parce que na kata cantique nouveau sangisi bikolo nyonso. Na kata cantique nouveau sangisi minoko nyonso. Na kata cantique nouveau poso nyonso pe ba dialecte nyonso ekoma kama komoko. Amen bota. Amen. Me boka bone yaki o église bakingani. O église tribiboy. O église tribiboy. Ndo moni pe mundele tangu ya yaki akutaki mtu mwini azo sambela. Ndeba memilo sambo, kama memelo sambo, Bible liboso, simu na sima, liboso ekeko. Ndo moni batu mususu, ba mesana kati. Mutu ake azoguma ma liboso ekeko. Me or batali sina pisam, na kokota na ndaku te na tia illuminanga na se. Amen bota. Amen. Alobi nzamba nzamba, oa kosepe na mutu na yauli te, mabeko vande pa na ete. Abiba tranquille ba kotelema liboso na misu na yete sala effort présence na tata nda pesi ba kantique libota main. Amen. Na miam na mikagatam présence na yao nda pesi ji présence na yao nda pesi doctrine présence na yao nda pesi liturgie oyo présence na yao nde manifester ete bukili mobimba tozali mutu moko. Amen libota. Amen. Ora bisance na yao nde me makatrouble. Absence na yao nde kanda. Watu mtu abunga ki ataki kanda, mtu abunga ki ataki tieri, mtu abunga ki ataki dokabwani, batu bakabwana ki, mtu akokende watu. Nde toko yeba toko kende watu, soki lubate, nyonso toko sali zali pasi. Amen libota. Amen. Parce que destination liloba, eye kosangisa batu, eme mabatu na mboka na tata na ilaka. Mais ça l'effort. Tango yo ye, ça l'effort. Tango kote na kati, ozamu to bokabwani. Ça l'effort. Tango kote na kati, ozamu to koina. Ça l'effort. Tango kote na kati, ozamu to kopona pona. Poli le bezo pona mutute. Ndeto yembi liloba na nzambe, eyambaka na mba tunyonso. Liloba na nzambe, eponaka na mutute. Amen bota. Amen. Même na kokaba, même na kolinga, même na kosepena bat. Sepela na batunyons parce que bat baluka présence na yao. O présence na yao eza muto zo monde parce que azo peme. Ce qui peme bimi bat baleli. Pourquoi bat balelaka? Muto zo tala bia ko pema susté to komone susté akoloba susté. Muto abandi matanga, muto abandi kolela. Mais présence na tata to absence na yao nde yango ko sala ete liwa ezwa na nzoto boye mutu akende mutu balela ye mutu bakunda ye bat batika na recré na kati na mutema retrait so bat batika na kati na bango bakotika la komona na susté. Amen bota. Amen. Mais yao manifesta kanini mais tala présence na yao alongoli mutu wana na kati na mti mais akotilize na bandoto mutu alali amoni tata mosa kufakala mutu alali amoni papa kulutu mutu alali amoni mama na kufakala mutu alali amoni présence ya tata na kendakala a manifester pona nini na kata kosala malamu ya palata kabilondwana kweka ya ko manifester présence na ye bota main. Amen. Yango babi eza mutinda mite ange te mais elongi na ye moko manifester wat ne cantique de Moïse de l'agneau présence à Moïse. On a quatre na présence na Moïse asenga ki yawa yoka kama wa. Nobody présence à liloba tamu to yaka na quatre nisika esenga kama wana yawo ezala pour te couverture ezala pour nzele fungama pour mutu pas se retrouver pour mutu pas na kimia pour le sambo pe emega kovanda. Amen. Amen. Oh amen bota. Amen. Présence à Jésus de Nazareth na kata kantique wana alobi misala na minene. Nde na kata misala minene nde babenge alpha pe omega nde babenge ebandeli pe suka. Amen bota. Amen. Mais présence ya liba nde toyokoyemba troisième couplet à travers sa grandeur nde ekotalisa biso yo moko kaka kozali mosantu mabota nyonso bakoya kosambela liboso na yo. Mais nani azali mosantu yawo nani azali ne bandeli yawo nani ye na katikati na kati ya présence ya Christ yawo parce que yawo manifeste na kati ya baprophète aye na kati ya baroi aye na kati ya bajuge azongi na baprophète nde aye komanifeste mobimba na Christ. Mais kokende na Christ na ye kozonga na temps ya Saint-Esprit libota main. Amen. On a kati ya temps ya Saint-Esprit nde balakaki
na baprofete ete na ntango wana nakosopa molimo na ngai. Molimo nga nakokitisa abipa mikolo bakolota ndoto me bana mike bakolimbola. Yango moni présence liloba eye na bajani na nzoto boye me na molimo bazali bampaka na Israeli. Amen libota. Amen. O libota amen. Amen. Nde yango moni ayeko msiso J5 yoka mikonzi pesa matoi na koyembela yawo na kosela yawo loyembo nzambe na Israeli. Seke nzambe achangeaki te Israel ezalaki Jacob nde kokoma Israel me yo mpe esengeli changement ezala. Libota amen. Amen. Mutatikali Antoine kana kanda. Mutatikali ka Antoine na division. Mutatikali Antoine pona kopona kaka. Elamba nanga kolata te. Lipapa nanga kolata te. O ezaka pona nga. Soki na lata yango bomusaka ngai. Mena serkei. Elamba ni mutu apona. Amen libota. Amen. O libota amen. Yango moni misaya komituna. Nzambe na komituna. Mutu mundu auta wapi. Abi bakoko na miso bazalaka banani. Abi Adam na Eve bangonde babindele. Libota amen. Amen. Mais basali d'église, abi na kata d'église nde tondi bikeko. Mais na kata bikeko wana ya batu mundu ezalaka te kaka ya bamindele amen libota. Amen. Mais mundele aso mutu mwini atie démon, atie Satan. Badesine mutu mwini azalaka mwindu makasi, noir makasi, mais présence ya mundele na d'église toyambi yango. Libota amen. Amen. Oke wapi euti na Asie, eke wapi euti na Rome, eke partout côté nyonso euti nde omoni balobi tout chemin même à Rome, même mokonzi na bino, même roi na bino, même président na bino, même mutu amati niveau, même musicien, même marabout, ou va consulter ye, ou va ndima ye, po akende kaka na présence na tout chemin. Libota amen. Amen. Bon mutu akola ba présence oyo eza te, mais ntango tatie boye déjà maseke. Mais mutakola présence ezate mais mutanga tebo eza déjà maseke. Libota amen. Amen. Ya momo liba même l'église bakobela au nom de Jésus. Mais non, au nom de Jésus té, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Pourtant parce que Jésus, ba Jésus ba sebele. Mutunyo ça Jésus. Mais tant asali malam de présence à Christ. Tant asali mabe de présence à Satan. Ça là que fort. Yo mona eloba, ni lengelaka, yo mona eloba, ni batelaka, na présence autozui. Chemin na biso, ils allaient Rome de ici. Amen bota. Amen. Bon ceux qui chemin ça na mukili. Bon mukolo mukili na kokufa, mukolo mukili na kobeba, c'est que batinyo subabe, babebi. Amen bota. Amen. Ndo moni ba mema biloko wala tina ba école. Okoti boye mabonzeza te mwana za na punition ba sanction eye na bekole bana bake na 4h 5h bana baza na église. Libota amen. Amen. Mais présence na yao batie matinale mutazota la pona baby Satan mutazota la présence na yao mais présence na tata nde yango o na kati na présence na yao basale te mutu asanjulaka yao mutu na sa moyo ezaka po akumisa yao. Po bayebazwi, po bazangi, liwezo ya nzela moko. Serke ka moko, libaya ka moko, libulu ka moko. Yango kosala ka fierté, tango yokom na liuba. Yango ko potana bande konote, tango kom na liuba pona biloko mukili. Eko beba, etikalaka. Amen bota. Amen. Mutu amemaki eloko te, ndenge mutu ayaki na eloko te, akendaka pe na eloko te. Yango omoni mutu mosusu liwa eza koganga, omoni mutu mosusu liwa eza kolela, omoni mutu mosusu liwa eza koseka, omoni mutu mosusu liwa eza kobanga. Ya kobanga wapi? Place azokende eza na kimia te. Amen libota. Amen. Libota amen. Nde wana na présence kote, ndenge na biso na kufi, tozomone place amabe, c'est que place eza te. Bamusu bazonga kaka lubi bobondela pona ngai bolu comprendre boke misia pona ngai mais bamusu kaka azoseka bamusu kaka azosepela bamusu kaka alaki bino kaka esengeli ngana kende esengeli ngana voyager boke nosala nga mwa elubu bakesala elubu boye baye kozonga mutu akei akosi biso musu pe voyage abimi kaka accident akei. Libota amen. Amen. Ça la présence na yo na mukili. Ezani. Présence na yo na libota, izo manifester ni. Présence na yo na bana na yo, izo manifester ni. Yo poza moi, présence na yo na babot, izo lakisa ni. Parce que batu mingi, baye bate présence na izo manifester ni.
mais présence à liloba ezali kimia. Présence à liloba eza isengo. Présence à liloba eza komikiti. Na kata présence ndo mona tu mongo zalaka pré ya yawe pona kotalisa kabino etani ni bokotambola étape nini bokomi kote ni tozokende. Amen bota. Amen. Tout ça l'effort komi pesa na losambo, tout ça l'effort to simbana. Ndenge mo pe batmalandaka parce que croyance à liloba bapakan bakolanda ndenge lekaka pe wana. Croyance à liloba basambele pe bakolanda. Mais présence na tata ezotalisa ete na bapakano na basambeli na bataliloba na bato baza ate bango nyonso wana eza présence na yawe parce qu'il y a asalaki bango na maboko na ye moto asalaki motu te yango possibilité oyo ezali na kati na yo kozalaka na benemi te kozala na bato na kanda te fo komikitisa présence na yo na kati na bato bamona malamu ke bamona mabe. Amen. Amen. Amen bota. Amen. Parce que ezalaki na présence ya baroa mosusu ezalaki mabe na miso na yawe. Parce que na présence ya baroa mosusu ezalaki kaka kodétruire disposition na tata lokola ndenge ezalaki na tour ya basalomo lokola ndenge ezalaki tour ya badavid ndenge ezalaki na tour na bato nyonso balekaki na kati na présence ya basauli wana ezalaki mpona kodétruire présence na yawe. Mais badavid babundanaki yawe ata kosanzula ye ata bakantike me na suka moto apengwi na suka moto abebi. Pour comprendre okoki obanda malamu bien mais soki okomi na suka te okozala na présence na miso na ya libota. Amen. Yango batalisi ete ye atalaka ebandeli te me ye atalaka na suka moto nyonso azalaka na zele. Moto nyonso ntango azwi mosala azalaka na volonté ya kokende mosala. Moto nyonso ntango andimeli liloba oyo aza na kapasité parce que oyo azoyoka eza étrange na mokili. Eske okokoma te na suka nga nazoteya nga nazosakola nakokoma mpe ti na suka mabe ekokoma te lobi nakobaluka te lobi nakopengwa te. Amen libota. Amen. Eza esengo soki tokokoma na suka na kolanda liloba soki tokokoma na suka na koteya liloba. Mais pour koteya liloba kotala mokili te koteya liloba kotala bozwi te koteya liloba kotala biloko ya mokili te parce que soki otali yango okopengwa okobeba okobunga okozala na difficulté. Amen. Amen. Amen libota. Amen. Ndenge bato bameka koanvie lelo bato bazokoanvie nakende otangaka na Lubumbashi nakende otangaka na Kinshasa nga présence nga ezosenga Lubumbashi. Mais mikolo tozokende basango mingi ekoya bana mingi bakenda kotanga matanga mpe kolanda makasi. Amen libota. Amen. Po bato mingi bake Lubumbashi bake kokota na bisalasala bake kokota na bisimbasimba bokoyoka baprésence bato mosusu bakobouge mitu. Mpona nini bazokende na bachance oclite. Pona nini bazokende kosimbisa bango po mutu akoma mayele po mutu ayebana po mutu basantire na kati na ekolo ye nde azali bileli kokota pase kokota maye kokota présence bandeko présence abana ata baketanga mosika conseil elekaka mingi. Amen bota. Soki conseil ezoleka na kati ya liloba na présence bayeba mpe nzambe akosalela bango na nzoto pela moko na molimo. Amen. Amen. Toli na ntongo nde yango wana kosimba kotia na mosala po ete tata aka na kosala toleyaka kozwa na 4 parties to 3 parties. Tolia liloba ezwaka bapakano tolia liloba ezwaka basambela liloba tolia liloba ezwaka mpe baate tolia liloba ezwaka mpe bakonzi libota. Amen. Parce que na kati ya kolanda ndenge na page to na chaîne bato mingi balanda mutu mosu akoloba naza moto ya liloba te mutu mosu akoloba naza moto ya leta mutu mosu akoyebi biso naza na este mutu mosu akoyebi biso ngai nayebi liloba te mutu mosu akoyebi biso ngai naza mondima liloba. C'est que tolona ezokombre bato nyonso c'est que ningo olakisa présence to comportement na yo fo ekombre bato nyonso na kati na mokili. Amen bota. Amen. Soki tosimbi tosaleli yango kimia ekoyeba nde tozala na mosuliki na molimo mpona salongo tokozonga kaka place tozalaki tosisaka point wana peut-être na point na biso mpe awa mwa bamatiki ezali makasi koya kosenga tosali yango toye kosukisa ta liboso epezawa ekozala malamu tomonaka na salongo eza bien na kati ya kotia bakantike na kati ya kosala eza kokangola mpe milimo ya bato oyo baza kokanga. Amen. Amen. Amen bota. Amen. Yango moni salongo soki bosali
mulongwe bato balekaka na kimia bato bazalaka pe na esengo me nzambe na bomoi ayeba nde kosala libota na nzoto mpona moko na molimo. Amen. Libota amen. Présence ya mboka na kati na bacompréhension ezali mpe mingi ezomonisama mpe bato kolekaleka kokanga bato basoda bapolisier kolekaleka kokanga bato me bakoya koutilize na bapolisier ya butu bakoya koutilize na basoda na ndenge moko ya butu omoni bato baye kokanga mutu bakangi akomi kuna basambisi mutu abimi akufi sadiki na kasho na liwambala moko bato mingi bakotikala na kati ya prison bato mingi kobima na bango nde liwe kozala bolandaka bondimaka mpe bomeka koeme na kati ya bapage ekozala mpe malamu mpe kolo akosalela bino molike na kati ya liloba nzambe na bomoi amonaka bino bisika nyonso bozali akomanifeste mpe akosalela bino na nzoto mpona moko na molimo. Amen. Tozongisi matondi mpo na tata mopesi na kimia apesa kimia na mosuki na molimo mayema mpe mami awa mauti na mboko na lola yawe saleli libota na bolingo na yo oyebi pasi na moko bimikaka na moko kana kosikola fungola nzela bote moi bosenga moko na moko oyebi yango me bango baza dini te mpo babanda kotali so bosenga nyonso me na kati ya kantike e na kati ya toli à travers bawumbu na yo kana komanifeste na kati ya libota na yo to singi bongo na komishini na raete lobi amen. Moboto na tata eza na bato nyonso omoni ozali na batriplex eza awa ezosenga présence to komanifeste kutia yango awa kobomisa ndenge ezosenga ifu tosolo na ndeko akotia mpe na bafenetre wana mbala moko na liboso awa na kati na yango ezosenga makoki na kati na yango ezosenga main d'œuvre na kati na yango ezosenga mo 13 chevron aparta 13 chevron ezosenga 2 kilo basete ota aparti ya bakilo basete ekosenga mpe 2 madrier soit 2 chevron 2 3 chevron toke na sieri kuna basiye yango epesa balaki ntango bakosala ebima mpe malamu. Amen. Amen bota comme si tubandeko balanda mosika oza na yango sala mpe présence ekozala mpe malamu totia triplex mpo image malamu eyeba nde kozala na kati na etonga na yawe. Amen.